Bio bokasi pas za première dame soka yoko funda. Neti Denise yako funda nga. Ndeko kende ko funda Sandra na leta kuna opoli. Bande ko bozo mona babuzo bezo bimawana. Bozo kabakomba ba ya ba Sylvie ou azali ka Jekoko Mulumba. Mais avec de telles personnes, comment bolingi mboka ane bonga? Denise Nyakero fréquente que bateau bazana passé à ma baie. Bazana ba casier judiciaire ya ma baie. C'est ça l'entourage de Denise Nyakero. Boza sûr pendant que un jour mboka wana, quand vous avez une première dame qui est entourée de Sylvie Mulumba. Sylvie Mulumba qui est la petite sœur de Jekoko Mulumba. Sylvie Mulumba qui est aza proche à Denise Nyakero, c'est elle qui prend l'argent. Mbongo obande konabino ba okoka ko s'en sortir te. C'est-à-dire que Denise Nyakero prend l'argent, donne à sa na bras droit na ye. Si qui est Sylvie Mulumba, ba ye ko luka ba voyou na Belgique, yozwa oyo. Même batu ba obima awa na réseaux sociaux, bazo futa bango. Tant que sabino ke batu nyoso ba ka na réseaux sociaux awa baza honnêteté. Nenea na apprendre que ba pesi yo 10 000 pour oya ko sa la défense. Botala batu bozo kendo luka. Mboka oye ko eke bonga te. Donc cela veut dire que batu misusu ba ka réseaux sociaux baza bien protégé na mafinga. Botala ba dossier ya mboka bisike kendaka, ba dossier ya mboka. Toyoki susu kombo ya Sango Mokonzi. Sango Mokonzi kombo ekoti kuna ke ba fute mbongo pona Nicolas Kazadi. Botala mbongo wana bambongo o esengeli nazo fan de la dossier to bando ya étape par étape na moni photo zonga na makambu ya mboka eza mawa mama Denise Nyakero eza mawa pour une première dame babiloko o faut que ne pedako ba autorité à Belgique ba zoyango parce que à l'intérieur d'un pays tu organises ba meurtre na kati ya mboka mundele. Ba audio ezobima bandeko obike ba garde du corps batambola pembe na bino il faut semblant de faire les mapeka comme ça, c'est pas ça la sécurité hein. Maman Denise na yope osolara na téléphone eza brouillé na niveau na yo na bambongo bino bozo bimisa système ya sécurité ya makasi, vous ne pouvez pas installer ça, vous ne pouvez pas payer les gens comme les Tchèques, les Russes pour venir. Donc ça veut dire que ceux qui bino moko, ba communication na bino eza brouillé. Cela veut dire que à l'intérieur de ce pays là, que ça soit en l'air, que ça soit un truc, on n'a pas de sécurité. Est-ce que bino penda paramètre ya sécurité ya likolo, ndenge zakake avion mungune ezoko approcher. Bozana ba radar bo détectaka ke avion be koti na territoire na biso. Je ne pense pas. Vous n'aimez pas ce pays. Eh, Chilombo, tant tu aimes ça qui bino que Chilombo a eu présidence, a même ba voyou tout ya Belgique, o bazo sa la COP na ye, ba fignos bazo sa Kindumba na Denise Nyakero, bango tout, biso bandeko, j'ai été contacté pour ces dossiers-là. Obi eza triste bande on a biso ya communiquer, ndenge baza na facilita au foot abino, ba fouti na ba deux fois. Maman Sylvie Mulumba, tu prends l'argent, ozo fouta na ba deux fois, ba yaka ko défendre bio na ba TikTok. Bambongo oyekoki banda bo prometa bana ke école gratuité de l'enseignement jusqu'aujourd'hui bambongo ezo bimate bozo pesa bambongo tina Dubaï po muta fanda kaka na plateau. Moi j'étais saisi de ces dossiers, nazana témoin, j'ai refusé votre argent, ton esa rabino bande konga bazwanga na mbongo te. Je ne suis pas riche, je n'ai rien, je travaille, j'ai un SMIC à la fin du mois. Mais je suis honnête avec moi-même. Bambongo msusu bozolia. Soke zaki na ba pays msu ne boko tibino ne suba boloko. Trafico bosala kake na futa bwe balobelanga bwe, na futa bwe babetelanga mutu bwe, na futa bwe. I dossier oyo bandeko ba combattant o boza na Belgique. Comment botika dossier o bwe? Pourquoi ezo kende na justice cité? Ba audio o ezo sopana oyo. Pourquoi ils ont qu'une la justice belge? Venez expliquer au peuple congolais. Ba audio ya Denise Nyakero ezobima, ba bo soto o ezobima. Expliquez ça au peuple congolais.
Bozo le lamboka ane koufa. Mais c'est vous qui détruisez le pays. Sylvie Moulumba. Ozande dangereuse boy. Yangon de kono je koko azu poste. À part ko bouka banda kwa batu. Il fait rien du tout. Bozo luka ba poste. Mais quand on vous donne ba poste wana. Je koko à part que ça la sortie médiatique quoi ça là qui a bouki banda kwa batu. On n'a rien vu de concret. Je koko banda ko loba awawa. Ke batu ya Kabila, mitema mabe, buena bwe, je koko, poste wana o yo lukaki, o biso to kanisa ki ke yo za pembenya peuple, ke yo lingaka peuple. Donc c'est dire que ezaya famille na bino. Neti mutoko la Sylvie Moulumba, proche ya Denise Nyakero. Ja, Ika de John, proche ya Denise Nyakero. Tala ki songi na bino de zobima. Une première dame légère. Bazo ko enregistré de gauche à droite. Singafumbwa Moulaï. Première dame d'un pays comme le Congo Kinshasa. Elle s'est fait enregistrer de gauche à droite. Abeta kanema solo ezangatina. Première dame. Denise Nyakero. Makambo kutwe. Même mama di mama zaki pembe na bata maboke. Toyoka makambo te. Même mama di mama. Pembe nya bato maboke, bato bazana Kinshasa, a part ko kemande bambongo, to yoka babusoto boyete. Mais yo ozui batu ya poto, batu ya Belgique, ba ancienne Bulawayo, ba ancienne Miyibi, ba ancienne Bae, o memi bango na Kinshasa, tala ba résultat. On a eu maman Bobila Dawa, on n'a jamais eu des gens de bêtises. On a eu maman di maman Mobutu, Basia Bakasavubu, Basia Balumumba, on a eu tout ce monde-là. Mais comme il a tourné yo, na Amida, t'as la ba voice. Pourquoi Amida pesa na kat? Pourquoi vous êtes-il? Obi que eza soni, mais obi que oyoyo, ce sont des sujets dans les pays développés. Donc oyo quand on a ba information. Maman Denise, vous avez la chance parce que ça se dit en Lingala. Babiloko, oh, bandeko, Maman Denise a été piégée bêtement par une dame Sandra. Parce qu'elle est mal entourée, parce qu'elle n'est pas assez protégée. Elle a déboursé 600 000 euros. Bafuta Sandra Wana. 600 000 tours à Liboso. Oh, bakende procès. Na Belgique, à Poli. Allez, Sylvie Moulumba, a bandi ba démarche. Yako soudoyer. Na mbongo oh bino bolo bake mboka ne beba. Mboka ne beba siko mbongo bozo kabola batu. Mbongo bo pesa na. Donc siko dossier ya boye bo ke pesa batu bazanga mingongo ba 10 000. Ba 10 000 wana boyebi Minerval a combien de bana? Minerval, vous prenez des gens qui ont même donc et comme il y a ko bomana na Belgique na kati ya mboka. Mais yamo na comprendre n'était pas des autres ça na Belgique. Ba combattant ko simba justice ya ba Belge na ba audio wana na ba vidéo wana bozate. Maman Denise, obi po audio ya Brigitte Macron est fuité. Ça doit demander vraiment makambe belé hein. Donc yonde ngozana ndaku na bino ezanga ba système ya ba parce que une première dame téléphone na yo tant que l'homme mutazo ko enregistre il faut signaler. To comment na monde moko technologie ya bino bato boza en tête mboka. Donc bino bakoki ko akoboma bino pe boye. Donc ça dit bato ba fanda na ndaku na bino bakoki pe ko filmer bino pa chilombazo bima na toilette. Garde-moi pas filmer ndenga zo matsa patolo coupé quoi. Pourquoi vous faites la honte comme ça? Une première dame, c'est la première fois tout le monde la première dame a salité. Donc, au locotiba salité, nous sommes Belgique. Vous payez même des filles de Belgique. Pour passer là-bas, sale boulot. Première dame. Accompagnée de Sylvie Moulumba. Tous on a dossier au peuple congolais. Quand on vient vous parler, bolingi mboko e bongande ni. Tant batu bazui en tête ya mboka, bazo zo mboka mboko ba osa nango ba connerie. Donc ça veut dire que ceux qui dossier na bino bimi quelque part, boke na magasin, bo sombeli mutu ba sapatu, ba saki, ale kwa comme likambu ya mboka, o mbongo ezate. Mbongo ezate. Mais bozo mona te parce que bazaka bongo bazaka bongo so likambo ko importer bimi.
Ale bateli biso buzoba nanzela. Bana Batulombo, vous fréquentez n'importe qui. Vous fréquentez les gens qui sont pas dignes de donner l'image. Tozo mona ba Fani Tshisekedi. Bino nyonso tout ba fréquentation pourrie. Ngana ebi ke mutu soki a commis en tête ya mboka, mutu soki a commis important, mutu soki a eu ba responsabilité. Basala ke ba changement belé. Bande ko bokota na Netflix. Bokomona ba film ya ba reine, ya ba princesse. Comment ba prépare kabango? Comment on les coupe? Bon moni même une reine tout autour na c'est pas n'importe qui rentre dans la chambre d'une reine. Azana ba servante belé. Chaque servante azana rôle na ye. C'est-à-dire que mutu ate marapenza pembeni ya reine pour asokola ye, a permettre la tabilamba. Ce n'est pas n'importe qui. Attends, okola na batu, folia na batu te. Quand on devient première dame, quand on devient femme d'un homme important, on ne fréquente pas n'importe qui. Parce que sinon, il y aura que c'est elle la Bouzoba. Babouzoba Boezalaka. Comment vous devenez des premières dames, mais on vous prépare pas? Comment vous comme ma première dame, mais on ne vous prépare pas. Vous avez la précipitation de devenir première dame, de venir dire aux gens, oui, Ngolou, Nzamba Sali, arrêtez de blaguer avec Dieu, hein. Moutounion surtout, on Nzamba Zwaka, a préparé Kaye. Vous ne préparez personne. Bapôtre Nyonso, oh Jésus Lokota, a préparé Bango. Ba serviteur Nyonso, surtout, on Nzamba Zwa, pour atteindre Bango mission, a préparé Bango. Même les soldats au Bakenda guerre, ils sont préparés physiquement, moralement, mentalement. Ils sont préparés. Comment ça se fait que vous, à part Mbongo, bozo soit ba poste mais bozana buzoba. Comment première dame ba voice ya boye, ya buzoba. Non qui sous voice moko po ekoye hein. Toze la bateau bino bo futi bambongo. Ponga na ju de la liste bateau bo futi bambongo. Toze la bango siko baya, eza honteux hein. Ça, c'est quel genre de pays? Toze la bateau bilo bo panga azo de la liste à bateau bo futimbong. Bo futimbong on a Dubaï. Na Dubaï eza maman Sandra. Maman Sandra futimbong on a Dubaï. Nde comme sous futimbong on a na nini. Eh, pardon. Est-ce qu'on tourne dans ma passe à l'idée dans le bail il faut qu'à tout ça d'ailleurs que aïe bah que tu es le tourner bon. Na tuna ki bangote. Aibisi ya novicio ba komi France nda obenga po ba na voiture na bato ba okendo. Ana bengo folo ba si via lobi bo. Ma si via lobi. Lobi na idée na na sandeni. Ono na biso na bisi na ko ikuti ko bikitisa jamais na ketu na yika makambwana. Ngas ko no sale bo. Tambe ni sa ina bika. En tout cas na là dessus. Na benga ka no tuna ka ika. Oyebi mwa baso na ebiete mais yeba ke ba service déjà bazui kwa makamno ama mama mutatindelinga omondela na sale Bongo ko ida bien. Comme ça atika na somo mama oyebi muto oyeba ke ana likamno mais atuna côté Yo mako kiko ko kuna mama Sylvie. Voilà, Ika ko ma culpabiliser vraiment. akoko ki makuto. Et puis na isi na baso ozongeli no sandra to yeba na biso kaka. To ba olandilai. Kana ngaki me ipoza na ko aba mapasa. Ko di pasa Michel so zelo ngi mtenda se na ebite me andala ba mo si biso bola kisi amuna ko assumer. Na yebisa ma sandra ke to tindira ke amo po ya zo na pa ebiote. Ya moni yesi ko lobeni ndenga yo pa su yo Sandra. Ba lobi na Sandra tinda ki ango ba pesa ba yo kisango mama Denis. Na yo ta lobi no ba tindela yo te parce que yo nde mutu o defanda kasoki ikango. Bango abanga eto wakati winga na defanda ikaso do ya ba tindela mama Denis. Ya Sandra ite ba tindela mama boluka. Donc en gros quand Ika de John part à Kinshasa, on la voit genre animatrice musicale, donc ça cache autre chose. Mais misala bosala donc vous trompez les gens quoi. Donc Ika, donc ça dit ba mission na bino obo pesa rabatu ba poste, eza ba poste ki songi. Eza ba poste te que tozo mona misala ezo salama. Donc yo proche Sylvie Mulumba, proche ya Niakero.
tu restes là comme ça. Yo mo po simba, ozo senga ba enregistrer écoutons seulement. Kana mon première dame, botinde la ye, lokwa ikawanga ninga. Alobi kenaza folle. Ayoka. Mais eza lokola premier soin pour oyo koya na sima. Alors eza kutu bongo eza bien, kutu bongo eza bien. Yango mama pasa ko balo bakake bango batindeli Amida. Bongo na yoka kya. Comprendre? Ah, le baba le batindeli Amida. Amida. Baneko, à l'époque quand je suis venu vous parler de Ika de John, boyoke la bisoté. Quand je vous dis, arrêtez de voir Ika à côté de Fali ou genre, oh, Ika, elle fait les tours de musique. Je dis, cette femme, elle trouble les gens. Elle n'est pas la présentatrice musicale. Tout ce qu'elle fait là, c'est pour camoufler. Derrière Ika, Aza envoyé. Ika, c'est quelqu'un qui blanchit de l'argent. Ça dit que Batbazo Yibambo, on a mboka, Basuana surtout, utilisa Kabatuloko là-bas, Ika. Arrêtez, vous voyez ces gens là en train de faire des voyages aller-retour, tout ça. Ce sont des filles qui blanchissent l'argent, qui prennent l'argent oyo baba mi konjuana balingate ke ba leta mindele eye ba ke bango ba bimisango ba fi wana en dehors de leur passeport ba tsala ka bango ba biloko bazana ba la plupart bazana ba passeport diplomatique caché. Nayaka ko balabino, vous prenez les gens pour des jalouses. Mboko eko bongate, mboko bozwa ka bato ba ko lo ba vérité, vous les dilpondez. Les gens qui disent la vérité, vous ne les aimez pas. Mais les gens qui viennent vous distraire dans les réseaux sociaux, bah fouta kabango bambongo. N'est-ce rabino que on paye certaines personnes pour venir distraire les gens. Sauf que bah fouta bango bah minimum, bah 1000 euros, bah 2000 euros. Kende na buzoba na réseaux sociaux. Banda bah voice ezo biba. Tozo bozo tela kakaboy. Bozo comprendre que il s'agit d'une première dame d'un pays. Il s'agit d'une première dame d'un pays. Ça règle Amida. Maman Amida Bitatindiam. Ah, alors on a coûté ça bien. On a coûté ça bien les knala. On a pas joué qui est pension, on a coûté très bien. Ça tourne. Réseau. Réseau que ça nina, ça nina. Attendant que ça tourne la famille. Et ça triste. Ça fait plusieurs semaines. Bah voice les eaux fruitées. Mais les gens ne calculent pas. Bah qu'est-ce qui s'est passé? La première dame a été bêtement truqué. Pourquoi? Parce que là, on dit seulement Boka Sate que Mboka na sécurité, c'est seulement pour tuer les jeunes Koulouna. C'est ça qu'on appelle la sécurité. Mboka na sécurité et akaka ozu garçon moka vimba mapeka, botie bango tout autour bazo tambola pemeni, mais vous appelez ça la sécurité. La sécurité, ce n'est pas ça. Batumbi babazanga ba détecteur ya ko détecter que tout autour omoni ba Macron wana. Vous bandeko, je vais vous donner juste exemple moko bête hein, simple. Bokende kotambola na ba genre opéra. Bon, et na ba quartier mususu à Paris, quand vous vous promenez au komona ke 4 jeunes na bandosa na difficulté. Internet no bandosa ça la te. Oso na mutu na téléphone ozo ka mutu bien te. Allô, ba côté ba opéra, ba côté ba nini, parce que ce sont des endroits où il y a des politiciens. Ba endroit wana o ezake ba diplomate ba fréquentaka mingi na ba politicien ba réseau ezaka brouillé. Ba réseau au moins peine ozolo bana mutu allô nazo combien te il suffit au déplacer moi muki au moins na réseau ezongi dans pays na biso ya kaka mwanda likambu bokati ba tout réseau mais bokata ba tout réseau mais bino moko sécurité ezate première dame ba truquer na facilité. Pourquoi? Parce que elle fréquente n'importe qui a commis première dame mais kiboye ezakaka ça se travaille ba bite ke boko mamite mamabe mais bota ba kombo ezotanga ma awa. Comment expliquez-vous qu'une première dame n'a niveau comme elle? Bota l'entourage naï. Moutokwa Sylvie Moulumba, qu'est-ce qu'elle peut ramener à première dame? Quel conseil?
Batu o bazo fréquenter, est-ce que bakoko pese conseil ya bien, ya ko sala makambu o batu bazo mona ya kitoko. Depuis qu'elle est devenue première dame, première dame nyoso bakota pa na biso. Yango Mobutu azaki na ye bien. Mobutu mama Bobila okomone wapi? Okomone wapi? Même na liwa ya Mobutu, tellement qu'elle était beaucoup, pourquoi faire makabango? Même ba reine, n'importe kala, yo mona reine wapi. Okomona, même na cour royale. Ceux qui reine les a na ya promenade. Okomona batute, à part yena moi débassi na ye, même les femmes de compagnie, ya ba reine, ba bouja pamba te, ba bimarate, ba ke noson ba biloko na wenzete, parce que okoko beta li solo, okoki pe ko bimisa pe information. Tout le monde a un botola ba film été. Ba film, oh bilo botola ni, ba théâtre de chez nous. Ba film ozomona ke même reine pour kutana famille na e complication. Dès lors reine a Bali, famille bakati pont. Pour reine a kutana tana papa na ye, azonga tana village na bango na mboka na bango ezaka tout un problème. C'est comme mboka eza dirigé ndeni parce que une première dame aza censée kozala na une conseillère ya mobali na ye. Une première dame est censée koyoka mawaya ban etike, mawaya ban les enfants de la rue, mawaya batu nyonso ye azawana pour alakisa mobali na ye comment conduire ce pays. Première dame aza élément principal na kati ya numéro 1 ya mboka. Mais quand première dame est comme ça, quand première dame se fait enregistrer n'importe comment, na oki mawana histoire de Denise Nyakero. Tant on a cru qu'on baquet, Marcelo na Marcelo. Les gens m'ont pas cru. Bon, ma solo na Yona Vaseline. Mais où t'as kaka na isarabino ezaka ka batu na bango. Au moni première dame, je vais te dire la vérité. Hein. Au moni 1000, soki $1000, soki $2000, soki $3000, oh pesaka ndeko na biso abotaki na Belgique. Tango yaki, oke kuta na ye, obi batu ba ye bate, on était tous au courant. Oki soni ke batu ba ye bake o fréquentaka ye, mais ya boaka ko na réseaux sociaux, ali bisaka batu ka fréquentaka yo. On était tous au courant parce que des fois, on tourne à quoi qu'on le bangote pour battre c'est la jalousie. Ce n'est pas la jalousie. Parce que l'image que vous donnez, Nabino batu mususu bo frekata, to lemba déjà na mama di mama na batu maboke. Toloba. Pour aider batu maboke, bon ça la sorte que maboke bima libanda mboka. Maboke ezala traduit na français na anglais batu mususu ba landa kango. C'est comme ça qu'on aide une personne. Ba edaka batute ke osalisi soirée na kingakati obengisi batu maboke. Ba edaka batute ko zeli mutakufi obimisi ba carton soso ba carton Thomson oye ko pesa bango. Mais niveau oyo mieux vaut kutu Olive Lembe. Mama Denise, oza mutumoko, na kwa ko fan de la o tilobi okuna. Il faut benga na Sylvie Mulumba, pembe na yo. Parce que c'est Sylvie Mulumba mtatio na direction à Sandra, pour Sandra Banda. Bota kaka première dame mobimba, ba registrer na facilité, ba zio ba audio msusu na no bimite na yo kele ngo somo. O ezo le kana réseaux sociaux oyo, c'est rien. Et puis, Bokena Sandra n'a nulle part parce qu'elle a protégé notre pays à Belge. Pour Okena, elle a déjà premier procès à gagner qui au premier tour. Tout sous soko kei, nandere bosali bako, ba trafic ya koluka ko boma batu, tout ça et tout. Naba audio. Sylvie Mulumba, ta yozo luka batu. Bakende ko sala Sandra Mabe. Mais tu es la, osa proche ya Nyakero. Mais ozo kena komba nani. Tant yozo bimisa mbongo, ozo futa batu, basali pe vidéo ke to zwi mbongo, batinde liyo. C'est au nom de qui tu fais ça? Et puis dans quel pays? La Belgique. Un pays de loi. Un pays de loi. Naoki Sony. Naoki Sony na mboka. Oh, so ki mindele bazui dossier oyo. Mindele so bazui dossier oyo. En tête ya mboka, scandale autour de la première dame. Ata bo fouti batu, nous on va s'asseoir sur ça. Boya bo mabiso nyonso kaka. Boya ko bo mabiso nyonso kaka.
Scandale autour de la première dame. Une première dame qui est censée être sécurisée s'est fait enregistrer. Maman Denise, enregistrer pendant si qu'on reconnaître Obimana Nyoka Longo. Bongo wana soke bimi. Et si on beta li solo ya relation na ona Nyoka Longo, est-ce que ça s'est fait? Donc ozanga no masolo obeta. Hein? Donc yo oya barate ke ba enregistre ka bato. Mais bato ya réseaux sociaux o fréquentaka. Comment on peut t'enregistrer en train de donner des explications sur ta relation avec Nyoka Longo? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On vous enregistre. En fait, vous parlez avec une personne au téléphone. Vous êtes déjà marié à Chulombo. Vous êtes déjà une première dame. Mais d'où vous parlez de votre relation avec un musicien? Ça, c'est aussi mettre Nyoka Longo dans les problèmes. Tine toza awawa, non toyoka non toyoka sango yaba ex yaba bobi la dawate, non toyoka, même mama di mama. Toyebi que papa dit papa, c'est pas son premier homme. C'est pas lui qui l'a dépucelé, qui l'a dévergé. Mais quand même, quelqu'un avec qui vous avez déjà des problèmes, au téléphone, même pas en vivre, même pas comme ça, physiquement comme ça, mais au téléphone, vous parlez de votre relation avec Nyoka Longo. Il faut qu'on tika batuna, qu'est-ce que c'est? Si vous avez audio ane kwe fuité, mouton zoti na ba bomaye, azana babilo kono nyo sotuana. Moi, je l'ai. Non, y'a lango ndambu. Non, c'est la bateau bilo bo futi mbongo, ba bima. Parce que moi, j'ai déjà la liste. Bilo mope bozo loba awa, ke bo futi côté kuna 10 000. Koto, na côté na ona kota Sandra.